C'est un programme oyo motoye moko asepeli comme toi na démocratie a boaki na yango kaka bongo kende. Donc asepeli na ye kaka. Mais c'est un faux programme que la famille n'a pas mis OK. To confirmation c'est que Mama Chako et pas ya association nini ou iza ou bangonde bazo simba programme nyoso makambo. Plateforme ozotanga wana nani aza mokonzi nani aza na se. Les artistes comédiens nyonso bazo dépendre na ANTPC. Wana na ministère de la culture et art et yebani ki masumu président ya ANTPC. Wana bato nyonso. Siko ba plateforme bimina se yo poko sala yo ki bola bola groupe. Oko sala ngope e ba pekisi mutu te. Vous autres télémela Chaka Congo parce que Chaka Congo a en dehors il y a théâtre. Lingi to télémela yete. Ba yebana kina Mama Chako tango Chaka Congo azao ya kolia makayabu awa zolia na libanda wa osalaka te. Na ke na somba siko cash ne nanga. Ba ibaki ang lobby na kamo matanga umsusu. Ba ibinga cash ne lobby na butwa wa bo. Mutongo ibi c'est la zo saila ngoka. Ko be ba cheke mo ebele. Ba che ba ibinga cash ne. Na somba 2000. Merci à le président Massati voilà. L'heure est grave. On a chanté nettoyé. Voilà, je suis avec le président Massasi Kabamba. Donc, président, toujours continuer. Par rapport à programme, d'abord, tout le monde a des ordres déjà moins mingi. Au monde a programme qui a des réseaux sociaux. Toujours ils battent. Koto babi ils a faux, ils a programme te oyo. Toujours il a pour na corps ya Mama Chako. Éviter qu'on confirme ce nini. Parce que tout le monde a déjà attaché la famille. Toujours vraiment la confirmation par rapport au programme. Et on a des ordres. Moi des ordres parce que nous sommes un programme déjà pendant les réseaux sociaux, mais tu es confirmer en mode que ça. Voilà. Mama Chako nenga kufi. Vous voulez terminer hein? Vous voulez continuer hein? Mototo a ko sala o ya lingi hein? Et ça qui me demande c'est peut temps ça le côté programme mango. La logo n'est qu'à bon. A modifier tin kaboli. Toi la démocratie. Moto sala nenga lingi mais c'est un faux programme. Oui, seulement qu'on a un faux programme que tu vas vite Chaka Congo ne muta appeler programme wana ni mamango zo kindika rappel na bo ta ko mo Chaka Congo yo soko ba Chaka Congo ngana bona na otana na Chaka Congo te pour na yebite moto atinda ki programme wa programme que première dame ko zala deuxième dame ko zala troisième dame ko zala ko yati ba ko yamba bango na nene moto ce programme ngana yebite donc ngai na ko yoko ba te que oui au président ko zala wana président ko zala donc la bien établi ba hernion c'est ça en tout cas ya kitoko bana nécropole tout na mona mzaki kitoko bana ni nango écriture ne kitoko mtongo komaki wana en tout cas na CP na indinga comme en tout cas za yango te za programme auto o ba tozo là eza yango te c'est un programme oyo motoye moko asepeli comme toi na démocratie a boaki na yango kaka bongo kende. Donc asepeli na ye kaka mais c'est un faux programme que la famille n'a pas mis OK. Les programmes qui peut faire un programme famille ya Mama Chako nde ko sala programme bangonde bazana wina non biso toza ba dembelere kaka to dembela kaka problème est entre ANTPC Pakosiko et puis artiste à danger où ils a dirigé par Chaka Congo moi des ordres déjà wana tozo baté banani nde oyo baza ba organisateur matanga parce que côté wana ils ont créé moi trouble. Bato ba programme to confirmation c'est que Mama Chako et pas ya association nini ou iza ou bangonde bazo simba programme nyoso makambo. Il faut d'abord savoir il faut yeba tango zo tanga ba makamba ba kombo wana la plateforme zo tanga wana nani aza mokonzi nani aza na se. Les artistes comédiens nyonso bazo dépendre na ANTPC. Wana na ministère de la culture et art et yebani ki masumu président ya ANTPC. Wana bato nyonso. Siko ba plateforme bimina se yo poko sala yo ki bola bola groupe. Oko sala ngope e ba pekisi mutu te. Ba groupe de théâtre za combien? Mais est-ce que c'est que raison oyo bolingi vous autres télémela Chaka Congo parce que Chaka Congo a en dehors il y a théâtre. Lingi to télémela yete.
bayebanaki na mama Chako tango Chaka Kongo azao ya kolia makayabu awa azolia na libanda wa ozalaka te ye pe azana un na ye azako apporter na liwa ya Jackie aye nango. Donc c'est-à-dire la famille a commis fulu. La famille ya mama Chako baza ba fulu ba poubelle sikoyo baza ko ndima nyonso ekoya ba kopekisa te yo so mona fulu boy anatondi kubwaka ngai te bwaka kote msuzo mona fulu non pourquoi pas bosangani ka ndenge esenga ki bosangana ensemble pour vous trouver quand même solution moko pour na ba organisation pai moto moko akufi makambo ezalaka kaka matokita makambo ezalaka kaka. Alors il faut avoir la maîtrise ya koyeba ke na répondre nini nazoloba nini na moto parce que tu critiques quand tu critiques waza pembe no yebiete c'est des problèmes. Donc on doit critiquer pourquoi yo yé la ta cache bouche pourquoi ba pieds ba cache bouche et pona on yo talaka encaisser OK le blanc na libanda. Mais bato ba iso na cash bush na yo lia kan monoko alongola mama ye tala wana pemba atelier lokola manga tala wana itali yo so atelier lokola manga non tika songi est-ce que vous avez remarqué que na matanga mama Chako moi ba désordre des alliés et puis donc par rapport à niveau à mama Chako et bozo ko maîtriser programme moko te o bato bazo zela jusqu'à aujourd'hui non wana ko bango te mama Chako aza ujana te aza baoba. Mama Chako aza kopese makasi ezala na niveau famille ezala na cour de grand. Mama Chako a cour de grand non aza nzeta manga te we kwei nango awa na victoire ba okite non ba so ya bobeso kwei na victoire bat bayoka voilà to ko kunda mama Chako na 2 minutes te akufi lelo allez malamoko bazui mama Chako wal to l'exaye na confinement boka minoko non il faut zo attendre couche nyon se faut la mama Chako ba voler il faut ba la ya Chako ba chayer il faut ba lela ba pomba il faut ba donc couche nyon se faut elle mais il faut le temps tala soki kafuya je sami na libanda wa tout mais sami belé la police azoya ngana na circulaire commandant qui est là capitaine qui est là pour me dire que tala attroupement boité nazanango et ayaki awa atangi yango pe na ya kotanga apara kotinda ya SMS na ya kotanga pe atangi yango attroupement za la te ne to bana stati awa avec barrière ils ont dérangé mais il barrière ezali par rapport à matanga pour éviter batubaya na kombo oyo mama Chako azalaki nango batubaya te matanga jusqu'à ce que programme ekobima ils ont dérangé pe batute président Massassi. C'est ce que j'ai dit ils ont dérangé batu mais to ça ndenge nini tant babi ke matanga ezala te mais to ya tour le rôle yo yendambo vandi mo muke OK na yo oye ovandi ndambo no OK na yo neti ngana nga dispo na nga banda tongo na vanity 22h na kenanga yo bazomono zolala yo za pena permanent parmi bato baza permanent ça dépend ya relation ozaki na ngona Jackie ça dépend ya relation toi ndenge moko te moi je ne condamne personne oya yete tant mieux matam sunga pena kenanga ngate musu pena bomba nanga na tante musu zongana na nzonzingi na kete donc oyo naza dispo chana ya nanga na vanda na famille ti mokolo ya ti na ti et si na kenanga donc ne condamne personne somme été mais comme balubika ke to sala eloko te na l'état tondi ma l'état ya oya ndambo vandi ti okena yo o vandi café président Kabe wo chamu te mo café na mapa ko na pokwa c'est si ba ko na mateka riel o za te o vandi muke les la confinement ko ki bani ba kanga na butu o zongi chez toi ici donc tozo ya tour de rôle o ya yete on ne condamne pas ya c'est les Massassi ba maman phare ba maman ya groupe salongo baleki na ba chaîne ebele pour na ko pesa information et puis pour na ko confirmer bato que organisation président Ilombe yende mutaza ko chapeauter na président Masumu. Lelo oyo tango na tunaki question ya Chaka Kongo oyebisinga et Chaka Kongo azana organisateur te toyebi papa Masumu côté théâtre mais ngala ina loba o confirmer biso lelo par rapport à bato bazolande surtout ba diaspora oyo baza toujours bazolela mama Chaka na musika bazwana nous éclaircissement par rapport à ça
programme eza ndenge nini soki bangi ba kota à contact nanani pour que pas soutenir peut-être ba mingi pe bana besoin de soutenir Bob Seka machako mais bazo ebate ba ko banda epa nani nanaza ba organisateur baza ba nani côté wana moi des ordres des awana. Il faut tout ça là attention. Soki moto ya poto atinde 100 epa nanga na olongola ticket. Ndeni Na unité na olongola ngo. Na yeli famille boza 30 pour na longoli ticket mbongo na nazo lango na monga fula tala ka transport ka fouillage embouteillage na longoli ya likolo omoni na bimi moto mabe bango oya za na posa ko aider machako évidemment tozolu ka bango toi na posa faut ko aider famille parce que ya Jacques akufi na otol bien pas même 1 mètre carré ya ndako atiki ya lupango rien surtout ça ndenge zolo ba maman trop atiki rien parce que famille oyo ne balilaka wana balilaka deux choses balilaka ke ba perdre ya Jacques Chako deuxièmement balilaka ndeko na bango sala faux boulot oyo abanda na biflata mabanga biflata nzonzingi mabanga azolia kaka na biflata ya mabanga ti adaye bazo kunde pena ba biflata kaka bazo lela deux sikoyo consolation ba kozomwa muke arrivé na biso tant tozo tomona bango moi muke bonjour yani bonia to sika moi mais tant to longwa to sisa makambo to kundi ya Jacques tant to kima batika na vide ba comprendre chaque fois kufia solo n'est pas ce que nous makasi. Alors qui peut aider cette famille? Ezaka nzambe mutakope bango kimia nzambe kaka c'est pas biso ata lelo 10 millions ata 3 millions et ba pie bango non mais chaque parti ba pe moi trop côté on les a souci to regret na yo président parce que si nanga na regret 45 ans 2 ans donc 45 ans de carrière 2 ans 42 ans 42 ans de carrière on a sali naza pe ne loté nazu pe rien na doit pe rien. Parce que aujourd'hui dans RDC artiste comédien ou sali théâtre ba ka kufaneka bongo obi mutu moko lobi tant batali programme et salami abi tant bache à titre posthume ya ko honorer Mama Chako mowei ba honorer été de son vivant mowei ba honorer été muta kufi boya na ba mérite makambe bele pour na programme on est comment mi pe bongo hein na ba royana ba médaille na ba trophée na ba drapeau RDC voilà pour honorer c'est ba médaille hein sikoyo tant ba la ba médaille wana ya sa kufit tant ba nimaka nga cercueil to to gene ba chame ba longola médaille wana nde ona longola ngote kwa chana mir et représenter nen sikoyo komi ya ndeko neto eza ya Chako ya mowei oh do zongona teke bimi fokop bo cha médaille na mutadaye c'est ça fokop. Présent Massa Seka Bamba souci majeur na wezanini par rapport à Bob Seka funda wana obani basala wana obani basala médaille wana na ba trophée wana bani basala na bomoto basala c'est déjà un échec. Alors tout récupérer ta momuke bakangi sango kifunda wana mais en miniature ba pe sa famille c'est tout bola ça est pourquoi chaque fois gagner nini na bémission suka hôtel alba bien que bo pesa ngamu na lia bo pia na lia na zana muna lia aliete akufi bo ya na français bo yo non bon vous savez on était ensemble avec eux da gros français il y a dictionnaire au fond liango au fond le temps de dictionnaire il est grombadalisé bon tu sais bon mais français on toi on a besoin de soutenir ba Jacques vivant ba ça lui na bango le côté voilà et ça peut moi quoi un message peut-être ndenge opposant nous vivants 42 ans de carrière peut-être ils ont mon copé ou peut-être ba honorakayo de son vivant par rapport les lots qui azate baya honoré après ils ont ça bino quand même pas pour nous on a battu belé artiste belé na liwa Mama Chako bosolo baka même langage wa ngai na ebike na art tozui rien to bénéficier na art gouvernement ne nous a pas aidé. Gouvernement, il y a na Côte d'Ivoire, j'ai fait 5 ans là-bas. Na Côte d'Ivoire, circulaire et tambola na ba ambassade. Artiste soit qu'une ambassade, il faut pas payer visa d'office. Ambassade ko refuser ko payer artiste visa, ba fundi ba kanga ambassade wana. J'étais là-bas. Ngana go boyiri, on a parlé de ça, toi na ba. To va na go boyiri de 10h à 18h na hôtel Ibis. Tout sera makambo wana.
baza na facilité à kokende poto kozonga bango biso il faut teka lupango wapi yango oya famille otobotama 43 batekela bakatelo ndambo oteka yokene poto qui peut dire oui toi on n'a pas c'est un regret on a perdu déjà ils a perdu mboka lokola Nigeria okuta gouvernement ezosunga baartiste na bango bakendaka Londres pamba bakenda Londres pamba mpona kosala 2 semaines kozonga mais biso mpona kobima c'est l'état ayebaka te baartiste fo tobima tozonga so tobi fo tokima kaka bula okima kaka. Mais c'est comme si groupe Salongo bénéficiait à Pendate parce que tout à l'heure en interview maman Linga Sala Kiawa Toro Laksabino maman Linga Sali et puis Azolo baka même langage. Comme si 45 groupe Salongo. C'est dit à quoi? Ça qui nini pour que bo se retrouver te bo sali succès belé les autres Zolo bela maman chaque fois sali succès belé mais revenir Zala quitté les lo oyo c'était dit à quoi? Tout le bango dans clair beau. Na autre banoke tango mwana no abandi ko beta bale papa sungaye aider mwana wana ça se fait en Europe ngana kina poto na poto en 1981 tanga kina poto 81 tomoni mwana mwa zo beta bale ya muke c'est nabino ke quartier tout ba okende stade pona mwana wana Bapara, il faut pas qu'il y ait un stade pour na wana. Baza ko encourager mwana wana na don o yaza nango. Biso bokoki ko sale loko l'état o ya na été ata to baka ke docteur Songa ba ko ta Afrique du Sud aye na opia bino ba trophée individu na compte na ye to jipe masamba na compte to kanisa na pia bino ba ata ba diplôme ya de mérite voilà so ba bengi batu ya culture ya ba yakate po ba rien non ba rien ma ya pété li tie lié li tiete liliete. Voilà. Donc il y a les mboka ne veut pas. Il y a un système où ils ont rodé dans mboka. Conseiller président, bio comme on a bango. Conseiller président, bio comme on a bango. Non. Il y a boule nini, papa ça nini pour na art nebi bon. Parce que Massa est longo awa. Massa ils ont régné na Côte d'Ivoire, na vacances boso. Na autre na ça na 5 ans. Sur talinde bat baka na Côte d'Ivoire. Bavion o yaka na Côte d'Ivoire na Massa wana. Tu n'as pas l'idée. Mais en Afrique, na l'odeur production. Babino le bitumbe banamboka babalo ngala batyango na Côte d'Ivoire et ozonga. Côte d'Ivoire ba kanga ba changer mikanda ba changer comme massa et tikali kuna. Biso to tikali vide. Misto tafuna kaka tafuna miso et kenango. Mais bo créer pe Sokoda awa, Sokoda est-ce que président Massa si vous a affilié na Sokoda? Ouais. Est-ce que ba droit d'auteur, est-ce que bénéficiaire na ba droit d'auteur? Voilà, donc c'était là le président Massassi. Tokomi Nasuka président Massassi, Matang les a continué, mais ni nous le banabato, bazo c'est le programme au Batali Biso, Bazar le Lana Biso et Longo. Lelo ce soir, toi qui na membre de la famille Falaki Aya, pour na famille bazana mo comme je venais de le dire que bazana oui non il y a planning au non c'est salama donc tout ça c'est la moto il fallait que aille pour na tout qu'on conclusion donc on allait tout faire jamais famille soit habituée zela tout ça zela donc comme baba qui de l'autre solo là les londé ba ko meka ko tcha point sur les i sur ba sali programme ba yebisi ba artiste ba komema moi apport na bango bo awa bo lobi bo biso pe tomoni to tcha oyo c'est comme ça dès ce soir to ko lancer déjà programme déjà omoni là to passer to ça va toujours que vous allez jour tel mais pour un programme to yamba tel on est comme makambo sima et ça makambo to ça ka moi nani mubutu roya so abani mama c'est ça dans la côté aux autres chango kabitila kaka bon so mubutu roya nité donc ndé to yebsango bato. Merci président Massassi Kabamba ya Sélé donc à moi de vous remercier voilà na ke na somba sko cash
cache nez nanga bayibaki yango lobi na kamo matanga yango mosusu bayibinga cache nez lobi na butoa wa bon moto yango ayibi sesera azosalela yango kaka bacheke bayibinga cache nez na somo ya 2000. Merci à le président Massassi, voilà. Président qui PK. Bonjour. Bonjour papa. C'est ça, condoléances. Merci beaucoup. Voilà. Moi message toujours le témoignage à maman Chako na part na yo. Tant vous avez message maman Chako Koufi, mais quelques témoignages na part na ozo garder comme bas souvenir pour la maman Chako. Oui, bas souvenir à maman, ils a toujours bas conseil à maman. Pour maman Chako azalaki nanu mutu oyo ayambanga liboso na monde ya nzonzing. Ouais. Na monde ya liboso pina ya nzonzing na ngai. Nde maman Chako vraiment ayambanga ngai. Voilà. Bazalaka maman Chako, maman Linga, vraiment bangonde bapesanga na pouvoir wana nazala na bobangi te na nzonzing. Souvenir ya makasi ni maman Chako yamba na nzonzing. Yango wana papa. Lelo oyo maman Chako elle est partie nini o peut-être ou ko loba wezo sala yo pasi lelo ko bungisa l'artiste loko la maman Chako na monde na bino ya comédie. Bon, eloko ezo sanga na pasi makasi. Tout d'abord maman ebongaka abeli. Vous comprenez que mutu abeli peut-être malamu. Mais il y a belité kaka minu nde balongolaki après quelques jours ayeko kufa baliwa ya ndengo wana vraiment ça va vraiment bien te. Ça va vraiment bien te yango moni passe mina wana. Est-ce que le loko loba par rapport ya Moussa na bino ndenge bojouaka ezana le loko moko boy oyo o s'inspirant à travers maman Chako. Oui. Série à bazaki na groupe sans souci. On en a bazaki moi c'est sans souci c'est banda sala. Makala. Voilà. Makala vraiment donc pour nos émotions, voilà. Un mot de la fin pour Nabato Balandio par rapport à ma tante, Andé Bozole là toujours maman Chako. Vraiment, mot de la fin, nanga ezakaka toujours sanganaka pour na sala programme. Toye baka mukolo corps erobima. Pour tous à tout ngendo tika maman Chako mukolo na ya suka to ngendo tika elongo. OK. Mot de la fin nanga yangwana. Merci président Peka. Président Sam Katokolo, bonjour. Bonjour papa Nanga. Sincère condoléances. Merci beaucoup. Merci. Président Sam a perdu qui maman et les lopes au père de sous maman Chako double choc wana. Ozo en question on est. Non, c'est dur. C'est vraiment dur. Nazangi ba maman mi balé na moment moko. Une maman qui était ma maman biologique. Et l'autre qui était ma maman artistique. Bazuinga parti na muyanga. Je vis parce que eza loi la nature, on a masengi qui est vivre. Mais parti na nganda moza vraiment rolungwa. C'est pour ça na nous 40 jours ya maman nangé ko quitter. Na lobi na vendre dans la mabélé te fona ko rendre visite na maman Chako azaki maman nanga pe artistiquement. C'est ça, ça dit douleur nanga eza vraiment makasi. Yakoleka. C'est ça. Les locaux lobanini par rapport à ça, moi maloba, kobungisa maman biologique et kobungisa lisusu, maman Chako. Les locaux partagés nini peut-être na ba fanatique na yo et puis ba to balinga rabino oyo ba ilinga surtout ça Katoko. Bible et lobi que vaut mieux kozala ndako ya matanga que ndako feti. Je crois que moi avec mes fans tozo partager sentiment ya pasi. Sentiment vraiment ya pasi. Moi je peux dire à mes fanatiques, je peux dire à mes fanatiques sur le théâtre makambo e komeli biso. Ce qui fallait que des attendoto mutakoki olamuka na ndoto wana. Mais c'est dur parce que ça vie réelle au tozo vivre. Je ne sais pas qui m'a bali karande télémissinga awa. Mais en fait soutien à bino ba fan na biso, soutien moral surtout na biso ba artiste et soutien moral et surtout pour la famille à maman Chako, Vraiment, c'est ça ce que je peux dire. Je manque de mots
compte tenu à la souffrance, il y a pas si haut au yoka. Franchement, il y a un maloba. En tout cas, dans les solo là, parce que moi, je suis comédien, je négligé qui on a matin, je quitté. En tout cas, dans une émission spéciale, pour que tu sois normalement, merci vraiment. On a CPLI parce que aux Zunga, n'est pas rendre visite par Maman Chako. Je suis ravi vraiment. Merci beaucoup. Zamba Pambola. Voilà, tous continuer toujours coller là, Maman Chako, ensemble, on a comédien. Maman Chako Zaki, Maman il y a batu nyonso, il y a comédien nyonso. Maman Chako pour une génération T, Maman Chako bande ko jouer na mutu nyonso, ils ont mutu bandi théâtre lelo, Maman Chako bande ko jouer na yi. Azaki na complexe moko te, azaki na orgueil moko te, vie dire na ye, expérience na ye, azaki vraiment wana ouverte pour nous aider surtout génération ba jeune au ba qui sima la bango. Voilà notre président Jires Mbouyi, yépe aza na génération na ye, na groupe na ye, ba yépe ko la Maman Chako ensemble awa neto ba ki to la sa artiste et belé awa na matanga ya Maman Chako. Président Jires, bonjour. Ouais, bonjour papa. Voilà. Comment on peut coller la Maman Chako émotion ni lelo ko kolobela biso ko partager les biso par rapport ya ko perdre Maman Chako étant qu'artiste tango yokaki nouvelle wana que Maman Chako akufi. En tout cas, émotion on a évité donc et les gars émotion. Les gars émotion parce que il y a 2 mois passés, tout ça est un programme pour ton film Moufato Banda. Voilà. La tous là ils ont les la TV comme na souka et puis pour tout ça na tout ça le programme tout ça na numéro t'expliquer dans tout ça là. Donc malheureusement na la surprise jour mon avant na rabo donc ba peut cette information ba zo binga pas lianza. Mais match ka kufi bania tout kuta na ville du stade donc en tout cas on va pas seulement qu'on a mutima donc on dit maman abotanga mtakufanya. Voilà. Donc, on a tous une réunion avec le chef François John Devandi. Tout ce casting, on a tout ça les calculs fait comme à chaque. Pour donner moi après ça va bloquer mon maman passe à Niger. Voilà. Donc si si qu'on est au film maintenant il stop pas dans de tournant on dit. Voilà. Donc en tout cas il n'a pas battu. Donc bazana bango mais par rapport à mère ba jenaye, il vient de solar naye. Donc on dit maraté à rose on a besoin play bongo. Voilà. Ah bien c'est bon tel arabo bien c'est bon et tout. Ado bazana ba idée. Même quand tourner la mère c'est quand ba so ba bloquer et puis ça bilingue donc malheureusement Zambie a décidé na bandenge na yedo maman kei on a passé au 41 mon groupe Alliance Universelle Mobimba to kata répétition de lelo penza to yaka na biso ndinga moko mo to lelo penza photo ya biso tout la famille na biso donc ouais ma chaque et puis talara voilà je reste pas souvenir ni lelo ozo garder lelo ko loba maman Chako ba souvenir eza par rapport à ça na talaye a markanga lelo ko boy bon maman Chako ya markanga surtout na babilo ba mitema mabe ah non na habité ba maman oh ba dans la Niger on maman passa donc on a ba copier Maman Chako voilà pour à l'époque ma mère ba ça ba bilo ba succès ba maramwana na groupe sans subi sur dorana na groupe ba na ba âge mo to na le loté voilà donc a markanga na biloko belé mère na habité il est belé voilà donc aza na habité aza icône est-ce que na groupe non parmi ba artistes non ils appellent na ba modèle oh ba za comme modèle à Maman Chako dans tout ça d'autres je vais jouer ça biloko Maman Chako to lo ba ngou avant mère akufa maman lolo ba blonde donc ba tono ba vraiment minor ba elle Malidia même ça le Maman Chako donc en tout cas à la référence mon surtout dans la biloko ba show et ba mité maman be on est maman so marelen pe ba sala wana donc mère avant sa biloko wana ngo sakanati en tout cas on a ba modèle belé oh baza déjà moi ba image à Maman Chako avant même akufa baza ida ko sala donc malheureusement ça m'a décidé en ndingi na ye donc ils a passé pour remplacer voilà donc oui ba mais ça passe pour remplacer ça passe là irremplaçable ça passe donc ça passe voilà un mot par rapport à Batoza Olanda, yo ndeng bozo le la groupe Alliance Universelle voilà. Maman Chako un mot pour na bato balinga kota la bino de partout au Bakolanda ba élément ba image. Bon en tout cas merci na ba fanatique tout groupe Alliance Universelle na ba bozo s'abonner na Alliance Universelle TV na chaîne na biso o et puis ça biso maramne de konanga zawa. En tout cas merci. Olo na rolo bakaka bandeko botika ba kolanda ba interprétation bato. Le programme nyonso yana maboko président Masumu na président Lombe a NTPC ba mais makambo na famille. Ben on a mutu mo teo alo bande ba mamba samedi on a donc jusqu'à présent programme mo eno ibimité do réunion za lelo. Donc ba o nyonso Maman Chako sepelisaka boza na mutema lingo sunga olugi numéro président Masumu na président Lombe eza numéro ibunga na te presque tout le monde na roza nango. Même au moni que soza na kisasa même famille soye comme on ça la bien. En tout cas tous les la Maman Chako. Maman Kofi a tikité logoté, ils a passé pour na biso bano toya. Comprendre na tiki logoté
pour asalelaki mboka na ils ont une bonne génération na bino en tout cas papa Massasi baza kolela ba maman linga baza kolela voilà ya mona yo comprendre ba jana lelo no ebele ba se perdre ba komba pédé pour na biloko côté showbiz pour na non so nzamba lingaki ozwa te so na kufa bona kelo la tika na kufa na bongo ya mona ba ebele ba côté ba showbiz ebele ba komba lele ba fie ebele komba lele pas se retrouver kaka voilà ni jomo ba les ibel mi bal ba ni jomo voilà ni jomo asaka na ma banki ba ni pas ça les po apparaître biso do ndima na biso moto makasi kana kashine donc ta machako ajo comme nango lelo c'est belé de bité ba comme na ba joana donc yego de lino ba msu ba kufa liwana ba to liwana ba photo pour niveau mabe koti na mondo e belé mo na bango pas de kola na ulo yengiti dana ka wana succès mukie mais car azo ngo ap oye mbakate wana famille mo mir de ko ya koso kuti na bongsa te mais ba car bani Olanda ki comédien moko aza pe chroniqueur on va publier mibali ba osala makambo na bango Olanda ki yango bon après na pe comédien na focaliser na mama chako na on a toujours famille to lela na yeba mama ote par rapport de tolobeli donc so eza bongo no lobi wana tuka ça fait mal bande ko ngai to ya pa yesu hein poni bato nyonso bagena banda ko nganga suka na wa ka zo délivrance na église c'est que l'église eza malamu sika to vanda wana bande ko ngai to luka nini vie eza mulai po mona ba mandeva pembe osimba nzete eza facilité et to dans la vie après to la poser to la poser mukiem ko zo wana nzamba zo batela o eko masuna zo bakisi na boma baba na ngai na Alexa John et Alexa Malolo bien to yo luka yo to ça na yo na groupe Alliance Universelle émission spéciale parce que dans mon livre vraiment on dit aux makambo ebele ya koloba merci na passage na bino to rezo bino prochainement tozo lela toujours maman chako voilà donc restez toujours branchés connectés de partout bozo landa biso ensemble na bino to lela toujours l'artiste na biso monument icône ya théâtre congolaise maman na biso Anaindo Jackie Chako tozo lela ensemble na bino merci. L'heure est grave. Bokota, 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 on a chanté, toi.